Bandeko balingami shalom shalom nzamba pambola bino mingi vraiment ezalinga iser na bino Evelyne Matunga oyo na présentaka émission ya face à parole. Donc ndebo zali komona ngai biloko ezebele nazo trier awa. Donc bino moko bomona na bilili biloko ezebele nazo trier ba sapatu ba sac donc biloko ezebele o bozo pambola biso poto pambola o ezali ba orphelinat. Donc biloko o bozo mona kuna. Donc eza biloko ekokende na Kinshasa Congo na province ya Kinshasa. Donc to tinde la mama moko kombo mama racheté. Donc auto pambola ki na Kaye Stylo opération Kaye Stylo. Donc biloko na bino ekendaki ekomaki. Donc nzamba pambola bino soki bobeti nazarin bokomona biloko ndenge komaki boluki kaka mama racheté. Bobeti 2015 boromona o ezali mama racheté ndenge carton biloko ekomaki vraiment nzamba pambola bino na ndenge botindaki biloko na bino. Donc o ezali lisusu bilamba toche lisusu ba bilamba ba sapatu donc ezokende lisusu po epambola bana wana bisika bazali ba makolongulu tomona ki na bilili nzambe apambola ba lisusu na ba sapatu na bilamba kolata. Donc yo muto tutami vraiment soko tali émission na to salaki nde to memaki ba Kaye Stylo tozo mona ke mama na zali vraiment na nzela bazai papa moko pambola ki na terrain mama na pam donc atongi ndako ka ya manzanza mukia zolala na bana 24 vemeza malamu teza pasi do yo muto zotala ngai soko tutami ata 5 € ne ko ikosomba brique po bana na balala penza malamu. Donc nzamba ozong selo mingi ndenge pisom 40 lobi to sunga babola na tango pasa kotele mapona biso. Donc yango bomoni na bongisi déjà pona mama racheté sikoyo nazo bongisa biloko mususu il faut to bongisa ba opération ezali belé il faut kokende kotala lisusu ba migrant na Calais o ba yebele na France bazana biloko malili te biloko kolata te nyonso wana. Donc nzambe akosunga donc ezali pona prochaine opération. Donc nde bozo mona kaka ba biloko ezali awa ba sandali ba sac ba biloko ezebele eza pona opération mususu soki tozwi. Bon awa biloko mususu eza na carton eza biloko ezokende na province ya Bazai et pas frère moko lisusu azali kobala. Donc la parole de Dieu c'est lobby, l'homme quittera, femme quittera, donc bakosangana bakoma moto moko. Et lobby, il n'est pas bon l'homme soit seul. Hein? Donc frère alingi akokisa mokano na ye. Donc papa na biso prospère yangwana na kati association batu batuta maki ezana batu bapesa ki ba robe ma marié robe rolata na dot ba sapatu kutu kolobate ba fantaisie ba costume. Donc na pamboli ba frère na biso association na pamboli couple leader ya apôtre o esombi bongo costume esombi costume o papa kolata mama sombi robe oyo Mama prospère akolata kuna na robe ko changer. Toi na papa na biso meda sombi chaussette. Toza na mama na biso Arlette sombi chaussure. Toza na mama Jili Banga yepa sombi sous chaussure alobité ndeko il faut changer lisusu. Toza na mama na biso Marceline sombi collier. Toza na papa Denis abakisi lisusu bandeko baze belé moyena tangeza te mulongo mulai couple combo ba sombi bato baze belé frère Denis pe ya sombi ya Yeser Félicia mundele a tout isami ya sombi pe des choses donc des chemises na cravate na e do bandeko ngamoko pe na mipambola mi po nazalaki na kati na somba ki yangai. Donc nzamba pambola bino donc biloko na bino ezokende pour bientôt pour na mariage ya papa na biso prospère. Donc tozana babiloko ebele na sisi noko trier te banda na ndo trier na nosilité do ba opération ezebele. Donc même yo oyebi ndeko to orphelinat mo eza na pasi okoyi ko benga biso numéro na biso eza na site. Donc okomona numéro na biso bengi biso opesi biso kombo ya orphelinat oyebi mais eponi ekolote eza te ka to salisa Congo to salisa na France to bandino na France place to vandi donc lipambole bandino na France après to bimi libanda Congo Haïti Brazzaville Angola to kende bongo partout esika bat nyonso bazana pasi pona kosala mosala na nzambe. Donc to partager pasi wana na baninga na biso. Donc vraiment nzamba pambola yo soko tutisami tozali toujours awa toza na posa ya lipamboli na bino pona ko pambola bandeko. Donc nzambe apambola bino to silisi bongo na kombo na Yesu Masia. Amen.